bana Congo komina tango ya kovanda esika moko tosolola mpona mboka na biso. Mboka na biso eumeli mingi na monioko ligo, mboka na biso eumeli mingi na makambo ya mabe, banyokoli biso na mboka na biso bazokoma biso balikite biso. Tovanda tosolola tokosolola nini bobo mesano tosolola kaka mayantina o esalema peza liboko koba kosalema na kati bongo ya mabele na biso ya Afrika na mabele ya Europa na mabele ya Amerika pena mokili mobima biso awa na vam television tosala bongo manaka ya tovanda tosolola po tosolola bongo mayantina tolobaka nini bobo mesano na kati ya libota soki bakosolola ezalite maso makotambola bongo malamu te esingaka papa na mama baye baboko solola pona nini te na bana pona koyeba bongo kobongisa lelo pona nini pete lobi na bango topesi bambote ya mingi na bandeko banso bisika biye bozwami ozwi bongo libako kolanda biso pe o bolandaka bongo vuvam television na manaka nango nyonso ya bokeseni totombeli bino bolandi bolamu boko bakatango nyonso kolandaka etando ya bwanya ya mayele pe ya bosomi na biso bayindo matondo mingi nde tolobaka tango nyonso na kati ya emission tovanda tosolola tozalaka bongo biso mokote tozalaka bongo elongo na babiangami na biso ya moto kele bongo kotalisa mama ya likambo oto kosolola mokolo mwa lelo esengi totalisa bino banani tozali na bongo na plateau po toyeba bongo kosola na bango na mokolo mwa lelo tozali bongo na nokotambi yenge keno pe boni bino basante. Matondo mingi ndeko Ntsumbu elongo na ba fidèle téléspectateur ya Vuvam Télévision o bazwi libako kolanda biso na manaka oyo tovanda tosolola ndenge kaka bolobi soki bato bazovanda te eloko moko te ekoki kotambola malamu kote ya santé kimia penza zali na kati na etumba eloba bango mei ne sonyenzi fumu kusuke mzala pana na ngola bazali bongo cri de guerre neteni bongo ya nokotambi bazali bango moko te tozali bongo elongo na tata Pero kwa kombe face B de l'Occident tata Pero yenge keno ke boni matondo mingi mukambi Ntsumbu biso kimia ezali na kati etumba tokolika mbote pe na bandeko banso bazolanda biso na biteni sika bazwami kaka ndenge tolobaka tango nyonso biso zo rappeler biso nzembo ya lisanga nza komba tofanda tosolola poza mutu ya makasi po tozwa ba solution na bomoi na biso matondo mingi bandeko balandi tovanda tosolola tolobaki tokosolola mayantina o esalema peza liboko koba kosalema na kati bongo ya mokili bandeko balandi soki botali bongo histoire na biso bayindo uta pi mondele a imposa ya ye calendrier na mabele na biso calendrier grégorien na kati ya manaka o ya imposa kati na mabele na biso esalaki ete sanza ya octobre ezali sanza oyo bevenema ya makasi esalamaki bongo na mabele na biso et surtout ezali bongo marqué na événement ya monene ya motindami pe ya mobiksi na biso walongo fumuki mbango et bandaki bongo le 3 octobre wa pesaki condamnation injuste toki kokoma le 12 octobre ezali bongo mokolo wapi walongo fumuki mbango atalisaki na mokili mobimba ete azali n'importe quel mutu te ezali mokolo oyo annonsaki bango moko ete nazozonga mokili ya molimo pe bazonga mokili ya molimo sans biloko ya kati na libumu ezalaki mokolo iye wapi batalisaki gloire na bango pe bazongaki bongo kozongisa boyokani epai na biso bayindo elongo na tata mokili kaka na sanzango ya octobre tozali bongo na mokolo ya le 15 octobre ezali bongo mokolo iye wapi walongo fumuki mbango basalaki lisusu apparition epai ya mama Mikala Mandombe soki tokobosa na te basaki apparition epai na bango kaka na sanza octobre tozali bongo na sanza ya le 29 octobre ezali bongo sanza ya Vitankanga iye wapi bakataki bango moto kasi lelo toye poto solola concernant le 12 octobre ezali bongo mokolo iye wapi walongo fumuki mbango batalisaki na mokili mobimba ete bango nde ba maîtriser mokili bayebi tango babotamaki pe bayebaki mokolo iye wapi bakozonga bongo mokili ya molimo elekaki awa na mongo Congo siège ya religion africaine Vuvam Fumuki mbango esika iye wapi kolandela bongo masakoli ya mbanza sanda mokolongi batelemaki lisusu pona kotangisa biso pamba te soki walongo fumuki mbango bakotinda longi pamba te longi bazali moko sur le plan spirituel assistaki na événement yango il y a le 12 octobre 1951 ya moto kota bongo neteni ya bozune na biso mokolo malelo tokosenga na régie batila biso extrait ya mate ato ya milulu yango le lenge lekelaki le 12 octobre tozonga po te babo kosala commentaire nango elongo na bandeko tozali na bango na plateau longo ke mokolo malelo eza mokolo monene makasi na bomoi ya biso bayindo 12 octobre 1951 mokolo wana
ezalaki mokolo ya makasi pe ya ntina monene. Kasi yambo tokoma na le 12 octobre 1951 tozalaki na le 3 octobre 1921 oyo mokolo loposo pembe bakatelaka mobikisi na biso etumbu ya liwa pona bango baboma bango pe balingaki kopandre bango to kodiembika bango to kotia bango na kuruze le 4 octobre wana. Kasi lokola bango walongo fumuki mbangu na biso kavondo ako baboma bango te bakokaka te ebandeli ya makamu selisima ya kokatela bango etumbu ya liwa mopepa sike bandaki balingi baboma bango lobi nango bake kokata banzete bagrim baye nango pamba te mpona bango ezalaki ifo bapandre bango na esika site ya mbanza ngungu ezali lelo. Kasi ntango baza koya bakomi na ngambo ya camp sénégalais bao bayibi mbanza ngungu très déraillé bagrim wana ekweyaki manaka wana ezwaki retard na ntango yango eza kozwa retard nde sika sikoyo Mese Dipius akotisaki recours mpona koloba na roi tokeba na likambo tolingi tosala na moto oyo po amerite yango te nde ekolingisa sikoyo roi ya babelge na kobanga danger wana pamba te bango mei walongo bato bazalaki kosala bamanifestation nyonso wana nde roi asengi balongola condamnation ya peine capitale exécution immédiate nde babongolaki yango ekomaki sikoyo na prison à vie prison ya libela à perpétuité. Nde salaki sikoyo esenga ete baluka esika nini bakokende kovanda o bakotiela bango boloko bakanaki boma ntango bamati bango na train po ekende boma machiniste oyo azali kokumba train wana azalaki sénégalais asali manso bayeboyebi mbanza ngungu gare a train eza kaka wana esika toza kosalela ndombolo en face na biso boye na makadam gare ezalaka wana très patiné kokende te po bango mei baboyi kokende prison ngambo ya boma balingi bakende prison kuna na empire lunda kobomba na ebandeli ya fleuve nde esika wapi train mikano mpe ye kozwa maboye lokola ezali bongo bakende Katanga nde bazwaki train baye Kinshasa bazwi masuwa bamati Kisangani bakei te baleki Kindu tina Katanga po bango balingelaki bongo ete bavanda mikolo lokola mai oyo ya fleuve Congo ezali kosangisa bikolo nyonso nde balingaki bazonga na ebandeli kuna na liziba esika mutu ya fleuve yango ezali esika wapi Nengo Lwezi akendaka na empire wana pona kosude lisusu empire Congo na empire Lunda oyo Nengo Lwezi na réincarnation
akoya kobota bango wandongo mfumuki mbangu na biso yangi tukula masiva lulendo wa lunungu mabomba mimunene loposo pembe bamona kiete bakoki kowumisa bango te atako bake boloko ya libela kasi ebongi kaka na bamikolo wana bakufa nde bazalaki kobeta bango tongo mokama na tuku mibale 120 fouet nzanga to midi yango lisusu pokwa pe yango soki babeti bapota bazoki bapota fimbo mikolo nyonso bake kotia bango lisusu na libulu ya mai ya 1 mètre carré batondisi mai ya mungwa etumba bango po bakufa noki kasi bango lokola kabavondo ako babomaka bango te atosali nyonso okokoboma bango te yango wana mpe bakoka koboma bango te ti mundele akamwe na nyonso asala babeta bango sete na mutu plus de 10 babambi marteau ekoti na mutu azotala bango azoseka balongo ke topesi mwa o wana po tomona monene ya mobikisi na biso mpe boyeba ete na mayemanso mundele asalaki mpo na kosilisa mikolo ya mobikisi na biso pele kolutoka nesolo ntanto makani mantanto pasi za mpila mumpila kanti bukavondo ako matondo ti to ya kokoma na mokolo mwa lelo sima ya mibu tuku misato ya boloko quand tokomi le 3 octobre 1951 30 ans ekoki net bango mei balobi sikoyo boloko na biso esili lokola boloko esilaki bamibimisi po bamibimisa na boloko babelisi nzoto bamemi bango na hôpital donc bamemi bango bakei na hôpital po bazwa traitement mais bango ezalaki po ete boloko esili balongi 30 ans net balongi lokola balongi siko esengeli bazonga kopesa rapport epai ya motindi nasali mosala balongi balongo ke mindele bakangi nga batindi ngai mboka kasi mindele balongo ke fumuki bangu na boloko mebokoyoka ekuna bamonaki ye na kindu aza koteya bokoyoka bamonaki ye na Manyema bamonaki ye na Kisangani bamonaki ye na Kasai walongo fumuki bangu bakokelaki na bisika binso mpona kolakisa ete
ya solo bamibikisi baya kasi oya biso oya biso oya biso ah ya hein te Matondo mingi na 1942 walongo fumukimbangu na biso na boloko na Katanga na boma bamona susu walongo fumukimbangu na biso azoteya na boma l'état colonial kuna na boma bakangi bango walongo basali telegram na Katanga mebile bokimisie lisusu ndengeni balobia kimia metozana yawa tokangi ye bakangi batie na boloko na boma Katanga alobia tuka kimite azalia botala malamu bakie kotala na boloko bango mei bavandi na bango basali telegram balobi azalia waza kutu ya kovanda bango balobi asa kovanda kuna botoke na totala oto chena selila bakoma boye na porte ekenda vide azatu aza ya bongo a part oya biso ya bongo na mokilo azalela wa yango wana suka nango mindele kako bakangaki walongo fumukimbangu balobi ce n'était pas un homme ordinaire ya solo c'était un envoyé divin motindami ya tata mokeli pour sauver votre race, votre pays, votre tribu, mais votre race. Le poso moyindo ya mokilimo mobimba. Tant que vous allez les méconnaître, tant que bokondimela walongo fumukimbangu te bokoyeba ete Afrika ekobika te. Vous savez, on a été avec lui un jour à Bruxelles. Hein? Donc, Kire Jean-Marie Vanet Palobien, mokolo moko bazalaki na walongo fumukimbangu na biso na Bruxelles, na Palais Royal. Siko botu na kendaka mokolo nini na avion nini, bamatela na aéroport nini. Pe akenda ko libérer roi ya Babelge. Et pas ya Balma. Yangwana lobi ce n'était pas un homme ordinaire. Pona nyonso basala na nyonso ba viva balobi bayindo. To kanga pe batu mususu. To mona pe batu mususu. Kasi na niveau wana bazaka ka moko. Yango wana moko wana ye wana ya bino pe mobikisi na bino. Botutelaka bango tolo, botutela bango tolo. Po bino bozana mobikisi. Yango wana mobikisi na biso. Tango bamibimisi na boloko, bavandi kuna na hôpital. Tokomi le 11. Quand on commet les 11, bazalaki na bamapinga mibale, malengo to malengo na enzambi, azo solo na bango alobi bana na ngai, boloko na ngai esili, kasi lobi, nazo zonge pai ya tata, naza kotika nzoto oyo, lobi, les 12 lobi. Otika nzoto yelinko lobanye obino bobenga kaliwa
ekamisi bango batalane moto aloba penaki akokufa lobi ayebi na ngonga kokufa eza ndenge nini. Kasi yambo tokoma le 11 mindele lokola bayebaki nani wana walongo fumuki mbangu baye kosala ete na dernière minute balingi basala lisano moko ete walongo fumuki mbangu na biso na kati na bango bokonzi ya mundele koba nde sango bayaka na seredoxi te bapesa yo bateme ozwa bateme lokola mikolo epusani atuni bango boza na posa bobatize ngai balobi ngeta to na posa kobatize bon boyebisa ngai nanu mokolo nini nakozonga mokili ya molimo so boyebisinga mokolo na ngonga nakozonga mokili ya molimo wana bopesi bateme soki eza te boyebi te bolonga liboso na ngai eza elonga monene po soki andimaki mbele bowumbu ya christianisme bamoni te azowumela bakata mikolo lokola si akomi kosala bango bongo baye na pigeon balamba meza na poison baye kopesa mobikisi na biso na badimension wana ya likolo bango bayebi te ntango baza kosala makambo wana azalaki komona bango baye na pigeon toyeli yo biloko pigeon olia atali nanu na moto ayeli ye pigeon atali pe pigeon abia pigeon boyeli nga na lia toyeli olia balongo ke walongo na biso atali pigeon ayebisi pigeon bo pigeon lamuka okende na yo bamoni kaka mbala moko pigeon balamba bamoni kaka pigeon balamba na kati ya sani amikangisi baplime ebimi ya le pigeon akei sani etikali polele azala wapi ya bongo balongo ke pigeon akei bon bamonaki bazotémoigne wana témoignage ya ntango na biso ezali solo balongo ke nde toyei kokóma sikoyo le 11 lokola baanonsaki bongo bayebisi nzambi na malengo lobi bandeko wana lokola ezalaki mokolo ya bazosala batour ya kolala garde bakei lobi baye bakotaki midi 13h 14h ye alobaki ekozala lobi lelo na 15h bandeko na ngai bazotala montre 15h moins 15 minutes to 14h45 bamoni kaka babendi de coussin ezalaki wana bati moko ngambo oyo bamilalisi na bango babani botalaka ngonga bakomi na 15h moins 5 bazotala asala bango normal bazosolola abisi bana na ngai bobosana tata mokeli te boyeba tata mokeli bolingana boyokanaka bino na bino ntango azoloba na bango bongo ngonga ezopusana likonga ezopusana moins 2 minutes moins 1 minute bilumbu voix
anima ndungu sunu mvuma kumatatu muna kilumbu kikumi ezori kingonda 10 muna mvula funa nkama vwa 5 emosi mutango tatu inima masinta Yebuka sabu kumbutatu ndu Yebuka sabu ndu elonga ndu elonga toko bunda toko bunda ndu elonga ndu balongo nke nakobanza tango tozokoma na esika wana liwa ezoya bamosusu tango liwa eyelaka bango basengaki soki bakoki kolongola yango bongo metala lokumu bazopesa ye mutu abangaka na ye soki bokoki kolongola yango metala lokumu siko oyo azopesa na ngonga na mokolo pe bata mokili bakoka koboma ete ya wana biso tokolonga na mandoki te po ya biso alongaka na mandoki te kasi balongaka mibutuku misato tango ekoki mpona koloba ete oya biso aebaki esika bauta esika bakomaka pe esika bazalaki kokende lokola bayebi epai bazokende bazozonga epai ya tata mokeli esika bango bautaki bakozala na mawa to nesengo bango basi baniokwami mibutuku misato tango na mbanza nsanda balakisi bango pasi ndenge ekozala bola na malamu bandeko na ngai balakisi bango pasi ndenge kozala balobi bayebisa bi nzoto ekonyoko matango mulai makasi batikala kosenga te ete bokolongola pasi yango te me muto bayebisi eke okobaka mana kuruzi alobi tata bokolongola yango te kasi bon elingi nga te esalaka lokola bino me ya biso alobi eya nazokota na pasi yango nakonyokama tango molai bakonyokola nzoto kasi bakokoka te kolonga molimo na ngai bakokoka te kolonga solo na ngai bandeko ya bongo kotutela bango tolo te bokobetela bango maboko na lolenge nyonso te
balongo ke wana lokumu ya mobikisi na biso denda nano mwa moke nsima bovandi. Pona biso bake komika bambeka loposo pembe nyokola na yo kasi okokoka kokanga solo oyo te. Siko sima mibutuku misato basi ayoki bapasi ya motindo na motindo balobi bon siko botikala na nzoto lokola ezalaki ete bazalaki ya kokangama bakei sikoyo n'hôpital babimi na boloko tango bazobimisa molimo na bango na kati na nzoto lolenge bazalaki kobeta bamemi na kati nyonso ya nzoto na bango misopo motema nyonso baestoma nyonso bakoki yango nyonso bakena yango mpona koloba ete totikeli bino kaka ebobolo me mobimba na biso tokena yango. Mundele alobi asala autopsie ayeba lokola azalaki na nzoto makasi me nini mpenza ebomie bafongola libumu kani kima ata eloko donc na bango moko baminganga ngo bazotalana bayindo bazali bayokaka mbala moko do badefile komi partout nini moite mutu total siko ndenge azalaka boye nzoka azalaka nde na michopo te azalaka nde na biloko akati te siko azalaka ozala ndenge nini po mutu fa pema po pema poumon siko ye azalaka kopema mais siko poumon eza te siko azalaka kopema ndenge nini motema ezalaki te ndenge nini na mokuse ce n'était pas un homme ordinaire na mokuse kaka. Alors ngambo na bayebanso bazwaka bango lokola mutu kaka lokola bato banso mawa na bango bato nyonso bazali kolinga koloba nga mpe nazwaka molimo lokola ye ngai mpe pa na biso batindaka entele oya bino batindaka bango te po bazala mitu oyo bino bozokanisa bokokanisa na bango mei walongo fumuki mbango na biso balongo ke botanga te otata ntualani otata mbumba otata mavonda ntango otata boye mobikisi kaka moko kombo na bango walongo fumuki mbango na biso angitukula masibi ya lolendo walulu bango nde bayebanso batikali yamba loboko kende komema sango na eteni wana yamba loboko kende komema sango na eteni wana kasi mawa moto na moto tango akei kosotoproklame nga mpe na yambi molimo lokola ye nga mpe na yambi molimo lokola ye babundisi sango oyo yango esali biso tovanda 104 ans yango na bandeko na ngai na lelo toyeba malamu ete mosala oyo eza na ngambo nango mosala oyo toza kosala na periode oyo eza kosenga biso nini biso na bino lisusu tovandi lisusu mwa moke na lelo toza kosolola na bino etape wana walongo fumuki mbangu na biso batiki nzoto ya mosuni bakena mokila molimo tokoti sikoyo na phase ya programme oyo bango batikaka na 1921 na 1921 masolo na biso ya mutu ya lelo mutu ya masolo na biso lelo
botika égoïsme, botika moyibi te kasi moyimi, kopimela bato solo oyo. Manaka ya tata Mokele kotala bayindo ndenge baza konyokoma lelo bakokei konyokoma te. Nesiko tokomi lelo bomo ya bayindo kokozala lokwa ndenge eza boye lelo te. Ya biso mobikisi yambo bakenda basaleli biso manaka balobi boye toza kotinda motangisi akoya mpona kotangisa bino. Biso moko tokozala na kati ya motangisi. Motangisi akolengela boyeyi bwankwatulendo to bokonzi bwa tata Mokele. Babakisaki masakoli babakisaki mundela kokoma mwindo akokoma mundele moto mwindo tanga komiye bakosala bengunduka ekokamisa mokili mobimba. Te na ndenge bana bakokende poto bakozonga bamosusu bibembe nyonso balobaki pona biso bayindo toyeba boye toza na manaka mobimba to programme kolandela mokili ndenge eza kotambola. Kolandela mokili ndenge eza kotambola biso bayindo todondwaka sima loposo pemba ke kodondwa na tango na ye. Tango loposo pemba ke kodondwa biso tokotaki na bowumbu. Bowumbu tokotaki tofuti nyongo. Nyongo esili mobikisi na biso ye. Pona nini tokozwa mobikisi après 430 ans? Mobikisi na kati na bango eza nini pe baza. Matondo mingi bandeko balanti uti boko yoka bozindo ya mateya ya fumu nesongi ya nzila longi fumu kusu kia mzala pana na ngola oyo babeteli biso moto ya lite ezalaki totika égoïsme totika moyimi nokotambi le 12 octobre bino bozalaki tomoni ke bozalaki pe na direct mokolo yango koyoka bongo mateya ya fumu kusu concernant le 12 octobre tango boyoka ki bango bomilobelaki nini. Matondo mingi ndeko Ntsumbu tozalaki le 12 octobre tozalaki penza na esengo ya mingi koyoka lisusu mongongo ya biso tolobaka porte-parole ya elle spirituelle ya bayindo nesongi la fumukusu ke muzala pana na ngola kasi na kati ya mateya tango walongo fumuki mango bazoloba tokotindela bino motangisi batangaka kombo te kozala mfumukusu esika na bato fo tososolisa bato walongo fumuki mango batangaka kombo te kozala mfumukusu mais batiaki bilembo o soki bato baza éveillé bamoni na bilembo wana ba oui effectivement moto o balakaka biso bango yo pona kati ya prophétie moko te na mokilo komona bazotanga kombo ya longo fumu bataka bilembo concernant prophétie ya mbanza sana ya mbanza sana ke bakotinda un enseignant o rôle ne kozala nini ala kisabino esika bouti esika bokomi ne esika boali kokende akotangisa bino mayeka donc biloko caché mateya moko caché o mokili eyebite nde wana rôle ya enseignant ta bazolo ba le 12 octobre tolani mateya kafu ne songanzela bazolo bela ba massive oyo walongo fumuki mbangu basala bato boloba fumuki mbangu akufa boni fumukusa komi kolakisaka bato balandaka moto akufa nzoka koloba moto akufa ezali langage ba ignorant un éveillé inconscient a employé moko kufa te un éveillé inconscient balobaka nini moto asali retour na monde spirituel yango boko mona na kati ya mateya ni sonyanzela balobaka mimi tango walongo fumuki mbangu bazongi na mokile molimo donc moto no se éveillé azo comprendre moment ke kozonga wana asali retour na monde des esprits poto utaka kuna poto yeko bota mawa ta bazolo ba moto azali composé na corps spirituel na corps physique tango bazolo ba ko kufa donc eza ko kabona ba nzoto wana mibale nzoto moko azongi esika utaki na elle
spirituel nzoto moko bakokunda ye na se ya mabele yango bamoni na kati ya bamate ya nesongenze bazoloba toujours walongo fumuki mbangu ntango bazongaki na mokili ya molimo ntango bazongaki na mokili ya molimo soko na kati ya ignorance na kati ya inconscience okoyoka sikoyo inconscient na baignorant baemployaka ke moto akufa aza na utilité te ozomona soko tali na barasi nyonso rasi oyo arespectaka bawei na ye te eza biso banoir soko kepa ba jaune ba chinois japonais coréen okomona tala respect des morts o bazalaka nango envers bandeko na bango batika bango soko kepa ba arabe respect kutazaka makasi koleka même na el mususu oyepa ba mindele mais soko yepa ba noir tala kaka Russie na Ukraine bazobunda ba militaire bazokufa donc ba militaire ya Ukraine so bakufi Russie zo récupérer bango akiatie mona ndaka malili ya Russie pe so bakufi Ukraine zo récupérer bango akiatie mona ndaka malili bazokoma na tango moko basalaka échange ya ba prisonnier kaka te mais échange ya ba bibembe po balakisa bino ke mutu soka kufi et surtout bango bazokufelela wapi na bitumba donc pour na ko défendre mabele baza batu moko ya pamba te donc walongo fumu toto la nima te ya ele 12 nesongenzi la balingaki batalisa biso ete grandeur ya walongo fumu kimbangu par rapport ya banseignement oto yokaka awawa azalaki moto nzoka moto nyonso yaki po benga na moto fo leka na kaka na tata na mama elingi koloba te ke soko leke pa tata na mama po botama ekosilisa yo kibomoto na yo bamindele bayaki na bamayele mabe po esala ete moto nyonso kotelema pa banoir a défendre banoir ba prophète na biso nyonso tondima bango te tomona ke ba prophète bindele basali kolona bango ngoni bayina babiloko moko beke bazema molimo centre bokomona mutu na bango za extra ya koleka bino donc batako sous forme donc ya garde-fou po ba permettre te batina mito ba to ba akoksi critère o te robota na tata so mériter te ba benge mobikisi nzoka mobikisi saka ka moto azo porter solution na ba problème o bato bazana yango biso problème na biso majeur e kangaka bayindo eza problème ya conscience yango toki ko pratiquer science sans conscience siko tato akeli likolo na se akotindela biso conscience mobima mutu moko ako incarner pouvoir ya conscience wana ne bango babengi walongo fumuki mbango yango bamoni mission elongi akosala makasi bamatisa walongo fumuki mbango pamba te soki bayindo balandi bango ne bayindo bakozwa lisiko na bango bayindo soki bolandi bongo walongo fumuki mbango nde bokoyeba bongo kozwa lisiko na bino tata pero kwa kombe bozalaki mokolo yango tango fumu nesonganzila bazoteya tango basimbaki eteni balobi ke tata mokili akeli moto azali processus ya évolution depuis api mokili ezokola tata mokili bazalaki na souci ya kosala nani akoréincarne bango nani akomonisa bacapacité to na akoma na raisonnement avancé nde na bikela mosusu baki kosala ntango bakomi na suka nde bakokela moto tata mokili abini afe na moto nde akozala continuité ya ngai tata mokili na kata monde physique koyoka grandeur ya mateya nisongi ya nzela ne kaka nokotamba to loba abike tango tata mokili akelaki batu tango bayindo babungi nde bamoni eseke totindela bango molakisi oyo akopesa bango lisusu lumière pa longola bango na kata ignorance koyoka mateya ya ndongi mokolo yango le 12 octobre tomoni bino bozalaki tomoni bino bozokoma bomikotisaki to nini vraiment oyo esimbaki bino mokolo mwango matondo mingi tata Ntsumbu tokoliki ya sima ya mateya wana na milobelaki ntango mosusu ngai moko mpe naza égoïste mpo na nini nalobi bongo yambo ntango nesonga nsila bazotangisa biso banso na nzela ya etandoike mpo na kotalisa biso ete totika égoïsme bomonde lo walongo fumuki mbangu na kati ya mokili mobimba biso bayindo toyebi bango nanu te biso bayindo tozwi retard bato basakani na sango ya walongo fumuki mbangu basali effort ya kopimela yango bato po balingaki te message to pe sango ekomela biso bayindo to pe mutu na kwa na ye po tokozala lelo na lisiko lelo tokomona nini mingi ya bato na États-Unis d'Amérique bayindo na kata mokili ntango basala la révolution bazoluka moye bamiyeba misusu mona bazotanga mpe kombo ya walongo fumuki mbangu mais bazotanga yango mpenza te na lolenge esengeli mais bato baza censé kopesa biso mozindo ya walongo fumuki mbangu basalaki yango te pendant des années basalaki yango te lelo okomona kena même na ngambu ya baye oyo baza na eteni ya Katanga
baza na eteni ya Djibouti partout dans la Afrique les lots qui toquent un message oyo nesongi nzila bazo pesa na baindo soki to limboleli yango ka bandeko wana tamso na nkota na bango basosoli ka sangwana ba comprendre que no teza makambo na biso automatiquement ba komi kotsa moment na kati ya etumba lobi ko loposo moindo po biso to lo ba tango nyonso ete guide suprême oyo tata mokelo batinde biso na eleko oyo bango mene songi nzila bazali musani bazali kosala bazali kote ya biso bo walongo fumuki mbangu walongo fumu wali ba otinda motangisi oya kotangisa biso oya opesa biso boyebi mais nzoka nde kombo ya walongo fumuki mbangu mozipoli ya nini ya mai mabombama lokola mundela salaki effort akanga mupepe to pakanga bango mei walongo fumu mbangu ko bon kote ya sangote nde walongo fumu mbangu bakotinda siko motangisi motangisi wana tango bakoya bakotangisa biso bo walongo fumuki mbangu donc bakokena niveau ya kozipolela biso mayemanso oyo mabombama po permettre moto moyindo akozwa bososoli po moto moyindo akozwa bososoli bo comprendre que tant on est sur nzila bazo pesa message bazo pesa ngona bayindo banso donc sans tendance ou bien dans toute tendance confondue et là tena batu moko boyete o te batu ya Congo central o te batu ya Kasai o batu ya boyete message et un message spirituel na loposo moindo ya au temps que na niveau ya ko limbola tant bokei sur le plan scientifique bomoni dimension mate wana ezo senga biso to bakapena ezo senga penza to baka séminaire mobimba batangisa biso évolution mobimba wana siko mutu oyo aye azobeta masolo ya évolution bomoni par exemple na kopesa mnon dakisa moko na kati ya science loposo pembe akei na niveau ya koloba keno moto azalaka makaku sima na évolution aussi ba homme de ce qui va ba cromagnon ce qui nignon so to na ti akena na évolution de ayo msa moto mais azoko ko limbola te mai o ne soganzira zo limbola évolution po tata mokela na posa ke non donc ami kokela na nzoto moko boye ko etala ko mi kokela na ba forme nyonso nde pona yango na kena niveau ya création donc tant toujours muta osala likambo asali création moko boye bondi mangona na ibandel ndenge za bongo parce que ceux qui m'ont dit mais on ndenge za bongo donc par rapport à ba capacité nango par rapport à lengo bino bozana ngo posa bando pesa ngo évolution malembe ti en plus bofandi na yango plus bopesa ngo évolution donc toujours que na niveau ya mutangi so tangi sabiso dans le lengo wana tozaka ne telo tatapero même le lotant dozolo bela likambo ya ordinateur portable. Mais ce qui tozongi na histoire ya ordinateur ya ibandeli balubi c'est là qui na grandeur moko ya munene nene makasi ko la bato ya ibandeli ba pesa ngo confiance lelo ba perfectionner ordinateur ba perfectionner peso tambola même na kati ya sac ozana ordinateur bato ya ibite pe ozana kati ozana ordinateur na kati ya sac na yo mais lelo tozomoni ba téléphone mususu ekomi nango na ba montre omoni mais so tozi ba téléphone na kalata tozomona ba na kalata ba télécell au moins pena koni pena muneno pena chepena awa bozo allo bomoni évolution mais bat fallait bandi mapé o benga la kala mutake phony omoni bandi mapé telegram donc nyonso to wana bat fallait bandi ma évolution wana to boko linga teke mbala moko ndeto fandi ka bo mbala moko to komi na technique moko boye sophistiqué mbala moko ka boye na nte ezo senga oyo boza nango na période boza nango wana ndenge bosaleli yango malembe bozo apporter évolution pe ba modification na kata makambo nana ndima ke lelo téléphone ko servir lokola caméra téléphone yo servir lokola ordinateur téléphone ke na ma dimension moko ya musika makasi mais nyonso na pona nini to moni kuti lelo kuti na ba display mso pliable boye ko rondi maté na téléphone to sala na kata walongo fumo kimbangu noko tambi koyoka fumu ne songanzila tozaka na kata le 12 octobre mais poto komba na 12 octobre pozaki fruit ya condamnation injuste ndesali ke tango bakangi walongo fumukima bakena bango na boloko ndesali ke koumela na boloko ne walongo fumukima bite lokola nzo de kangami tango molai esengeli bongo na zonga mokili ya molimo pona kwa bokolata nzoto ya sika kouta kolongwa esika oto wito koma na 12 octobre bevenema nini o elekaki o esaki ete ebotama motema ya mabe makasi epa ya loposo pembe po bakanga walongo fumukimbango matondo mingi ndeko nsumbu nesonga nzela bakoma buku moko boye soki tobosani soki tokoki kobosana mais toyebaka na passage aloba nini okoki jamais ko armer ennemi na yo
Voilà, voici ma lettre. Voici ma lettre. Okoki jamais ko armé ennemi na yo. Batu na bayokaka batu na kati na mokili. Bayebi fonctionnement mokili te ndenge nini etambwamaka. Or na kati ya Matthieu le 12 to bandela nanu wana to kozonga mwa sima. Na kati ya Matthieu le 12 fu mazo expliquer ndenge bakeleleli moto. Balongwe wana baye kobeta masolo ba miracle oyo walongo fumukimbanga sala balakisake walongo fumukimbanga za nani epa na biso to bandina nuna eteni ya création on poto eseka bozali mundela ye koyebisa biso ke bakelaki mokili na liloba ne sonyanzela ye batangisi mokili babike mokili kelama na liloba te kasi na mosala siko soko keka na comparaison ya de Matthieu wana bokomona Matthieu moko za lokuta Matthieu moko za solo Matthieu ke obatei batuke mokili kelama na liloba eza Matthieu lokuta Matthieu obatei batuke mokili kelama na mosala eza Matthieu solo preuve même soko zongi na kati ya Biblia après avoir kokosa batuke mokili kelama na liloba bango moko be kopesa preuve zo lakisake mokili kelama na mosala eno na liloba tango bakomi na esika ya moto balobi ke to sala moto na lolenge na biso et non toloba moto asala nini abima soki azala ozomona ekangi déjà bango mais songanzela baye kotali sa grandeur monene ya walongo fubukima bate bele bako reprocher biso moto bino bozo senga batu balanda pona nini bozo kumisa moto pona nini eza mabe nzoka tolobaka biloko moko to comprendre yango te tato zoloba père créateur ba maman bakeli pe bazalaka père créateur ba maman bakeli bazalaka na limbo lango malamu biso nyonso mokili mobimba toza na source otobengi ya père créateur nzambe mokeli te banzambe bazali o no lobela siko nzambe mokeli père créateur les très haut voilà ne ba symboliser na kati ya Biblia les très haut wana na chaque race azali na représentation na ye représentation les très haut na chaque race a joué un rôle ya maman na kati ya ndako donc ba ange superviseur donc ndenge bozo mona na ndako boza na papa boza na maman bomoni rôle maman jouera na kati ya ndako ndenge banzambe ba dieu de race wana ba jouera na chaque race chaque maman jouera na protection ya bana na ye chaque dieu de race a jouera pe na protection ya race na ye yango boko mona za na passage moko na kati ya Bible ya wazoloba na yoki kolela ya bana na nga na mabele ya bapaya wana ozobimisa ba Israélite na Egypte tango bakutani na Moïse atuni soki na kei batu batuni nga na lobozali na lobi nga nazali nzambe ya bakoko na bino nazali nzambe ya Abraham ya Isaac na Jacob Yahweh ayebaki ba limite na ye na kati ya conscience ba noir ba komisi Yahweh père créateur bokomona eza na ba passage biblique musu na kati ya Bible Yahweh ye moko azo reconnaître que père créateur te na ba prophète baza na Bible ba reconnaître que Yahweh za père créateur te par exemple so otangi na Michée 4:5 prophète Michée zoloba car chaque peuple marchera au nom de leur Dieu soki banzambe barasi mususu baza ba faux nzambe Michée tant que vrai prophète à côté ya barasi no sobaki no ressemble à Yahweh logique eza bongo Michée ya solo la nzambe ya za envoyer nzambe payer moko Yahweh ko été kozala jaloux parce que soki te to banela na Michée poto ya na Yahweh prophète ya nzambe Michée azote ya batu na batu batambola na komo ya nzambe na bango mais biso Israël donc ngai tambite ye Michée mzolo bela bongo pour on ko s'adresser na bana Israël mais biso Israël tokotambola na kombo ya Yahweh wana na Michée 4:5 on a logique soki Yahweh zalaki père créateur Michel Lingala lobaka eza interdit kokende kosambela banzambe mususu soki Yahweh te bozomona metanga lobi que chaque peuple bakotambola na kombo ya nzambe na bango kaboli déjà azo reconnaître kabola kutu na nte azo reconnaître que barasi mususu wana baza pena ba vrai nzambe na bango basambelaka yanga lobi que batu na batu bakotambola na kombo ya nzambe na bango Israël soki tokeka na senga yemo pe Yahweh ne bolobi na soki Yahweh azalaki le père créateur bokomona na kati ya Bible tanga lobi ke na yoki kolela ya bana na mabele ya bapaya or père créateur et si quand na pesa exemple pour muto comprendre facilement président Kisekedi président Chilombo a na kati ya Congo pouvoir na yesa limité sikani ezate pour sali mokonzi ya République démocratique du Congo mais gouverneur Bumba bo continuer ça limité et que souka kaka na Kinshasa donc
père créateur eza lokola président Tshisekedi, ba maman créateur baza lokola ba gouverneur. Ba pouvoir na bango eza limité kaka na ba province ba bakambaka. Raison pour laquelle boyoka lisolo moko na kati Bible lobaka ke Nzambe tanga moni bana batu bazonyoko na mokili akitaki alataki corps physique to limbola yango muto akitaki eza père créateur te. Osomona peuple no soka koti na pasi représentation ya père créateur o abengi maman na ye Dieu de race na ye. Nyongo baka oh Dieu ma mère, to lobaka Dieu mon père, pe to lobaka oh Dieu ma mère. Oh Dieu ma mère wana nde maman na bino race do Nzambe ya race na bino. Ye wana ni maman na bino. Bino bokende ko adorer père créateur te. Boko adorer nde ye. Na libala bombanda mwana kumisaka azalaka plus mingi nattaché na mama ke na tata. Po tata c'est bino nyonso. Mais mama na mama za na bana na ye. Nde siko to babake Nzambe akitaki. Bana Israël to bakoti na kati ya passe. Esengaki esprit supérieur ya ba mindele. Et ya ko manifester physiquement abotama alata corps physique. Poye abanda siko kote ya batu bazwa conscience ne molimo supérieur ba mindele ye wana Yahweh tanga ya botami na mokilo biso dozali ne babengi Jésus yango ba signification Emmanuel babakanini Emmanuel ezali Dieu parmi nous wana eza te limbola nous wana eza mokili mobimba te elo wana tofandi boet na bike soki par exemple tata futila a pusani pemena wa on se met debout et c'est na s'adresser na mokili mobimba ozomona eza na contexte so ba appuyer nous wana na batu moko caractérisé o ciblé bango tanga lobike Nzamba akiti Dieu parmi nous donc Yahweh kati na ba mindele nde wana Jésus yango bomoni ba mindele bakokumisa Jésus koleka batu nyonso mokili mobimba les mêmes chemins salamaka pa ba mindele kene pour ça na ba race nyonso soko ke ba po ba chinois japonais coréen bango pe divinité Nzambe na bango oto bengi Zwara ayaka kobotama na monde physique ye wana babengaki ye Bouddha yango moni soko ke na barasi wana bakumisaka Bouddha koleka Jésus koleka la Mahomet soko ke pa barabe okomona ke barabe bakumisaka mingi ala ke Yahweh na kati ya ignorance bazokosa bino ke ala na Yahweh base esprit moko mais so base esprit moko ça clair de jour mona na kati ya église ne sika bate ya kombo ya Yahweh bate ya ala to na kati ya mosquée ne sika bate ya kombo ya ala bate ya Yahweh ozomona donc na kati ya boyebi o babeke bokoti na un enseignant kotangisa biso ne enseignant atangisi biso ba biloko nous songo to sala ba réflexion oyoyo ozomona donc schéma o mona ke Yesu ne pas na biso ba noir mama na biso esprit supérieur à ba noir Dieu de race à ba noir ye wana babengaki Nzambe mpungu ye wana babengaki mawe janangila ye wana babengi Fidi mukulu ye wana babengi Nzapa ye wana babengi ya Congo ye pe tango bana ne ba yindo bakoti na colonisation na pasi akosala les mêmes schémas et salama na barasi nyonso il faut ya botama nde ye wana walongo fumuki mbangu raison pour laquelle bokomona toza na buku moko awawa sangwa mundele afukameli walongo fumuki mbangu maloba oyo mwana mwasi wana mwana mwasi awa eza maloba ya kire ya sango ya kire Jean-Marie Vanem oyo ne sonyanzi la reproduit masolo balinga te betama na kati ya ba masolo oyo sango mundele azo reprocher ba pasteur église kimbangiste aussi longtemps ba koyeba walongo fumuki mbangu te Afrique koki ko s'en sortir te nzoka sango azo lo ba makambo aza conscient que Dieu de race ba noir ye wana walongo fumuki mbangu donc soki ba yindo ba boyiye donc il y a une logique des choses. Bayino baboya kondima balongo fumuki mbangu. Bayino baza na continent le plus riche du monde. Mais baza peuple race le plus pauvre du monde. Est-ce que mon idée que makambu ne songanze lo bakaso la ni walongo fumuki mbangu to bikate na makambu kire Jean-Marie Vanem nenga interpeller ba pasteur église qui manque c'est pas ça la raison pour Afrique il les a dominé na kombo ya Mahomet na kombo ya Jésus. Mais au komona les deux combos les porter ba malheur mais sango o tia solo ba makambu na 97 ayebi déjà que Afrique ça a dominé na kombo ya Jésus. Mais lobi boye soki na koki kotanga na mwa le mbangu paragraphe kaka moko tant que vous allez les méconnaître sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Wana paragraphe numéro boni numéro 4 ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Donc awawa azoko appuyer makamoto lobi que chaque race azalaka na batinda mina ina Nzambe na ye Nzambe na wana yaka ko se réincarner pour ate ya bana na ye donc biso Nzambe na biso yaka ko se réincarner ata ya biso yone walongo fumuki mbangu so ba mindele ba yebi yango bamona bazo yisa ba passer église ki mangi c'est aussi longtemps ba yindo to ba africain ba koyeba ete Afrique ko sa sorti te lelo Afrique ça toujours na se nakoliki ato ki bongo maloba ya nokotambi tata pero kwa kombe longi bazoteya nokotamba simili kamba ignorance
lelo kati na bayindo totangi bakelasi mais ti lelo moyindo ayebi ke nyama azalaka na instinct arezonaka te mais na mateya ya longi alobi ke non nyama arezonaka nokotamba simi bandele ya fumu to maloba ya longi longi alobi ke biso nyonso tokelama na kati ya mosala pamba te nyama azali na azana organe ya digestion azali na appareil respiratoire siko ndenge nini nyama azali na même composition na moto mais nyama baloba nezala mais moto bakeliye et moto esaliye tant balobi ke moto arezonanga bi ba démontrer que nyama pe arezonaka koyoka mate ya bongo pa ya longi batie système éducatif na biso en jeu et ça qui bino ndenge teni wana matondo mingi tokoliki ya système éducatif na biso eza mi pena l'épreuve bon ya biso te oyo loposo ma kumbela biso oyo ezotambusa mokili na biso kino lelo tokoliki ya kaka bango mai ne sonya nzila tokoliki eza na période moko batelisa biso pe makambo kaka keno biso nyonso tout na milimo nyama pe azo raisonner pesaka ndakisa moko ya mpuku azokende po akende kozwa biloko na nzungu mutu alali fourmi pa azokende po akende kosimba eloko moko songolo pakala donc tomoni kaka muyibi pe aye azokende na niveau ya akota na ndako po akende koyiba toujours andakisa bongo bala moko toyoki bayoki pa makelele ntango bayoki makelele mbwa akosala nini aokima nyau akokima fourmi akokima mutu pe esika azali asala nini bo asusu olangi na pongiola mukeni donc omoni pena ke no yo po osali réaction ye pasali réaction mais réaction bosali eza identique bino nyonso tu so soki ye aza na instinct parce que point nasali même réaction na yo ça veut dire que et puis amoni ke no ate eza danger fona longwa donc pour akoma na niveau donc pour kalinga te danger za fona kima akimi a raisonner akimi omoni donc ezosenga na biso toyeba mokili malamu na mokili na lolenga bososoli yango bomonake na mikili ya bapaya mingi ya baréalité oyo eza kuna mingi bazokoka kotalisa biso yango te na poto soki mutu akati ya mboka ata nzete epai na yo ya mboka ata nzete esengeli okende kosengela yango ndingisa na niveau ya commune yambo yo okende na niveau ya kokata matiti libanda na balabala esengeli osengela yango nzela pa ya leta mpo bazokonsidere ke nanu nzete oyo eza wana aza molimo mobimba oyo eza wana so tomoni eza na bato mosusu basala procès uniquement parce que na niveau ya poto mutu wana ake na niveau ya koboma niau nete bososola ake na niveau ya koboma niau to na joueur moko français juste le fait que akendaki na niveau ya komaltraiter niau na ye ya ye mais maltraiter niau wana boyebi ke joueur na carrière na ye pe ti lelo donc eza susu malamu te bake na niveau ya kodestabiliser ye basali effort po baluka moyen ndenge ni donc bakitisi ye bamemi na procès mobimba oyo bake kosambisa ye eza na baavocat mobimba oyo bazodefendre niau wana eza mpona koloba ke bayebi makambo wana ke non lelo na ndenge tofandi biloko nyonso oyo eza na kati ya mokili eza na molimo na kati donc baza na ndingisa te ya kokende kosala mabe epai ya mbwa epai ya niau même ntango ozomaltraite mbwa na yo moni te tofandi na kishasa awa omona mbwa mosusu bofanda na mbwa bopesaki biloko akolia te yango mbwa akoma kotelenga na quartier mobimba po akenda koluka biloko akolia ekoki kosalema te soko ondimi kozala mbwa il faut lesaka soko omeki komaltraite ye justice ekopoursuivre yo okoti mpe boloko mpo nani parce que omaltraite mbwa mais ya biso ya mbwa kuta azolekaka moko pa libanga mutu akokipe kuta aza te mbwa liboma oyo boye na boye nzete kuta omona mutu akeya alinga bonko pasa bombala moko omona mutu akeya azotambola na nzela asala zongo ike na banzete donc azokipe na ye te donc eloko moko bongo tout ça veut dire que bakomisi biso na niveau ya kochosifie biso même na niveau ya nyama kutu te parce que totobi nyama soso azali bakutu tina na ye so mbala bi ke non tongo fona kokola bato balamuka na tongo mais moyindo azali susu na repère te eloko moko te na kata mokili azo na repère moko te so lelo ntango tofandi tozoyoka mateya ya bongo tozoyoka boyebi ya bongo mpo walongo mfumuki mbango basali manaka na bango lelo bokomona nini barabe epai na bango bazotosa lolenge oyo bango bazaleli na kati ya mokili
basiatique bato solo lenge bazali na kati ya mokili okomona te malgré tofandi na kati ya Belgique nde tofandelaki wana tozali na bandeko mosusu azali chinois maye kotanga na Belgique mais kotanga na Belgique wana ye aye lokola système moko ya espionnage donc azokenda niveau ya kozwa likolo mais akotikala kobosana te culture na ye mpe bokoko na ye mpe lolenge na ye babiloko eza barituel na bango esengeli na ye asala makasi atosaka barituel wana mpo soki atosi yango te problème ye moko abifana tosa barituel wana tozokenda na kati ya classe mpona te nazongisa bino susu malamu na kati ya classe tokendaki tokenda na kati ya ekolo tozalaki bandeko mpe bayebi na Wavre mboka ya ba Louis Michel esika tozalaki na kati ya ekole tozomona nini tozomona ke na kati ya ekolo tozalaki tozalaki na cours ya religion professeur na biso ya religion azalaka rwandais professeur na biso ya religion na Belgique hein? Professeur ya religion za rwandais bana ya classe toza mibale ngai na tozalaki misato ngai na bana ya ndeko moko mpe kaka ya awa totanga kombo te bazalaki bana basi mibale tosala biso tokende kwa cours ya religion mais bango nyonso batikali baza na cours ya morale so mukolo tolukaki toyeba na cours ya morale kuna basalaka nini toke kutala bango batala film ya Gandhi oh batala film ya Gandhi ndenge biso kuna religion to kuna so kena religion babetelo kama soleil et puis mutaza professeur kuna na bi bien mutu mwindu professeur msasa ki rwandais na cours ya religion mais au moins que batu nyonso bakina na cours ya morale kuna bazo yekola nde bizaleli ya batu misusu bazo yekola ndenge ni bandie bakomeli bongo ndenge nini bao bakomeli boye ndenge ni mais biso bayindo tokendaka komona zokende kwa oponi religion foni kosambela omoni kwa kombe to kata bino mwa moke to relancer bino pe lisusu kotala boye fumu ne songanzila ndenge nokotamba limboli ke walongo fumu kimbangu baye contenu ya difficulté to ya paso zaki pa bayindo nde sengeli batinde la biso moto to mama na biso oya koya kolonga la biso na pasi kolanda bongo walongo fumu ba bandi musana bango kosala ba miracle nyoso basaraki pe kino même kozonga na bango na mokila molimo ezele ka miracle balakaki biso masakoli ya longi baye je crois na 2018 déplacement ya président des États-Unis au bazapé le Trump akenda na Singapour et longo na Kim Jong Un pona kosolana bango négociation ezaki ke pour Corée du Nord comme déjà ko menacer États-Unis longi balaki babi ke déplacement kaka ya président des États-Unis ezali déjà permutation mobimba ya pouvoir et longo na Occident et ke yibon na Orient to comme na 2019 kozika ya cathédrale ya Paris longi balobi ke lokwa kaka cathédrale o eziki ba esprit na bango sali nini eziki maso ya France to maso Occident sali nini ekwei to comme na 2023 je crois mars arrivé à Macron awa liboso tata mokonze kolo na biso Tshisekedi Tshilombo déjà tata mokonze kolo na biso azongisaki Macron na ligne droite babi ke non biso dozali su bana na bino te o esengi bo imposer politique na bino awa et si maya Macron kosolola na mokonzi ya ekolo na biso akene même kovana na balabala na bar na moko artiste ya mboka na biso mokonzi ya banganga nguza fumukusu kya mzala pana na ngola balobi ete kobima kaka ya président ya France na balabala ezali kokweya mobimba ya politique ya France et suite na yango tomoni ke banda kaka Macron asala bongo lelo politique ya Macron shit sur shit to komi pe kaka awa kala mingi te na inauguration awa ya pèlerinage na inauguration ya pèlerinage fumukusu basali lo sambo na inauguration ya pèlerinage babiki mondele mikila mindele ebeta makaka sikawa na kolika bosalaki pe moko ya magazine na yango esalemaki tomoni mbala mo le 4 mo pepe ya makasi esekwaki zone ero nyonso tata pero kwa kombe longi bazoteya bazo transmettre message oyo eza fort et puis maloba bazoloba ezo kokisa madozo mona yango mais tozo koma na ba capacité te ya kotosa maloba ya longi toza toujours na kata égoïsme na ko vulgariser message ezali bongo ya longi matondo mingi ingeta bomoni yambona no to kende ndoko tambi balobi awa Dieu ma mère Notre-Dame nde babenga yango Notre-Dame to be l'air dame tange kwei mokonzi balobi bokonzi na bango esini
Parce que maman oya batelaka bango. L'air dame, oya batelaka bango, non otemba utolo bango. Donc ça veut dire que si donc baza suna ngalaté, baza suna pouvoir té. To moni ba gilet jaune et permutation c'est en 2018 et c'est ngeli effet moko effet moko et mon sur le plan physique. Ndé salaki que ko makamaka ba gilet jaune et bandi. Trouble social, nous sommes ba gilet jaune. Et yeko sala que mokonzi ya mboka na bango Emmanuel Macron aye awa le 3 mars 2023 bakutani na président na biso nde président akeye na niveau ya kozongi qui s'appelle ya recadrer en public. Si manango tango esili wana les 4 na pokwa akei na eteni ya bandal c'est Paris elongo na musicien Fally Ipupa na bar kofanda pe ko trinquer coup engela saki bokonza bango ke na balabala banda wana esengeli to ebaboye trouble politique na France ezosi la te uta wana ba changer déjà 5 gouvernements uta wana 5 gouvernements donc mbala liboso na kenkena ya mutu to pe na 5 ans ya mandat na ye abongola autant de ministres, de premiers ministres, autant de gouvernements. D'ici quoi ils ont simba te kutu de tozolo baboye tango mususu premier ministre a démissionné qui bazongisi et après azana 2 motions de censure déjà pour naïe moko déjà ninga zawana. Ba effet aux salema tango mususu bandeko belé bazaki diba. Ba effet aux salema belé. Non seulement qu'à niveau ya France mais à niveau même ya Belgique. Tout le monde a kenon de tout ça boye ba wuto le kao moko boye eza que grève nationale et makamnyo elo ko mozo tamboleza te ni bus ni train ni elo donc grève nationale batu nyonso mboka mbabiso sali grève parce qu'en réalité rien ne marche en Europe bazo ko yokana te par rapport ya bango nyonso babaki bakozanga boyokani bon mona keso ba tielo ko moko wana biso tout comment tout ça la makasi to yokana pona yango bon mona ki ba otukala yokana te makambo etali Ukraine bon mona ki bango choisa tantôt plus tôt. Donc ça veut dire que dans la période de Tozali, ne songianzi là, basi ba mitali c'est là qui biso nyonso. Tant on souba poso c'est là que non songianzi la fa ba loba. Mais ne songianzi ba mi lobé là qui déjà nyonso. Ah na minute on va préparer sikoyo peuple pona makambo zo ya souci makasi li souci to benga 3e guerre mondiale. Oya on va préparer biso pas big ego ya kaka. To ki to mata 3e guerre mondiale c'est inévitable. Tout le monde a peine en Chine avec un niveau à dominer. Tout ce que mon a dernièrement force Salemi. Tout le monde est présent chinois, présent à Corée du Nord, na présent à Russie, na présent Moussous, il y a Inde, tout ça, il y a Afrique du Sud. Bango nyos va quand même bloc. So bango pe kono bazo bazo quand même quand bloc, bazo quand même bloc parce que États-Unis ça kabona bango. Ah sur la bango te. Pe moko lo sama fumukusu. Oui, bah ça au kabona déjà. Tout le monde makamukuna na niveau ya Palestine na Israël. Bazo kende bazo la Donald Trump bazo lingate Macron azala na poye pa mona na neti pa sala ki eloko kuna azo minimiser ye kuna azo critiquer bandeko na ye. Mais encore plus grave, kalaming te tozo vivre président français azo kota boloko. Le 21 tozo vivre président français azo kota boloko. Matondo mingi tatapero kwa kombe nokotambi toyoki vraiment maloba mwa mingi nete tatapero mais nini ezo sala vraiment que fumukusu kya mzala pana nangola bazo te ya biso tango nyoso et puis bazali na loba tam sur la seule personne o bazo loba maloba dès son vivant maloba neso ba bona okokisama baloba ki maloba ba léopard pe babandela ki ngoli sous dans matière le 12 octobre awa balobi boni bazo te ya mais biso ba congolais biso ba indo tozo komba na ba capacité ya kotosa neso nyanzela balobaki que tant que boko sala réparation ya basie léopard te to eba ete eloko te kotambola balobi ya mingi nokotambi kolonda beska auto witira auto tapero ba wuti koloba to ebite nokotambi ya kubakise ko sala nina matondo mingi ndeko nsumbu kasi tango bolobi tango mosusu akoki kozala la seule personne te tango mosusu te bazande la seule personne pamba te soki bozongi na kati ya prophétie walongo fumukimango bazoloba bolobi etika mo bolobi pona nini bato bazososola bango te na kati ya prophétie eza pe prévu akobundisama na bato ya tango na ye mais petit à petit
batu baba on ko sosola ye malembe na malembe yango to mona kasi awate walongo ne sonyenze la fumukusu ko kwa suka mboka balobi mindele bakobetama mindele mokili ekoyina bango bakokabwana professeur lobi batu bakoboya ye mais petit à petit batu babana ko comprendre makambo zo lobeza ya solo pe babana ko sani ni kolanda ye tanga lobaki eloko wana na mokili abimaki lokola comme un aventurier moko boye un courageux moko boye mutu moko azala problème ya mutu alala la muki etindi aloba biloba loba pamba te bobosana te la majorité ya batina mi ya tata mokili ntango bayaka kote ya batu eloko ata onesonganzela bani mesa bake walongo fumukima mobikisa ya bayindo na ntango wana bato nyonso banzemelaka yesu baza inconscient nde bamonaka motinda mi lokola aza bandi liboma bandi liboma bato baza inconscient donc baignorant bazomona motinda ma bandi liboma yango komona esika nyonso soko ozobaka yesu aza mobikisa ya bayindo te akokufa lobi ozomona ezalaka bongwa babandi kote ya biso bokomona nini à chaque fois soki balobi likambo tala na mongongongo na vo moko dusi ya kimia nyonso bagangaka te azolo balikambo soki po bandi ko landela ninga azolo balikambo zo sentir que moto yo azana maîtrise ya likambo na témoignage ya papa moko bazalaki pe moko moninga ene songa nzila mikoleko ya soki voit télévision ba pesa besoin nzela to tele mango alobi ke fumukusu elobeli na bango wana banda bo mwana na venir sanda na selembao fumukusu no bakana na voix bakanga te bakanga te soko papa Ntimba so bo sende comme papa na papa Ntimba to solwaki na bango talaka ka mongongo wana mais na kati ya mongongo wana ne ba okanga te bongo balo bakana vo moko ya pete ezo bibisa maloba ya nguya ya puissance ya kosakana te ne soki ata lobi ki ba français mokile ko ina bango tolali tolamuki coup d'état salami na Mali Assimi Goïta coup d'état salami na Burkina Faso Ibrahim Traoré coup d'état salami na mboka Niger nani général Tiani ne sonyanzila alobaka ateka ba mindele bakabwana fo boloba malamu kasi epa ya bayindo tata basangana bayokana Tongo mfumuki mangu na biso angitukula masiva lulendo walunu na nguya pe bokasi oyo ya botata mokeli epai na bino mpo na biso bayindo elingisa ete bokangola bayindo bakoko ya bayindo na bisika bazali bayoka mbela oyo biso tozali kobelela bakoko ya bayindo 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 na bisika biso bozali botelema 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 bolamuka boya kobatela bana na bino awa na mokili ya mosuni baza kosalela bango makita basilisa bango bobatela bana na bino na kolia na bango na komela na bango na kozala na bango na nyonso ya bomoi na bango awa mikili ya poto ezokende kobeba tika ete botelema baso bokende kobatela bana na bino pe boluka kozongisa bango pe kobikisa bango tango poto ekozika bango bazika te kasi bamikomela awa milimo ya bakoko botelema yaki mpa vita pelisa moto ekende kotumba na poto poto ezika poto ebeba poto bazanga mabele bazanga bomoto bakabwana bayinana makila nyonso ya bayinde sopanaka ekende na poto bamindele babomana poto ekoma mboka makila poto ekoma mboka ya koyinana bazanga te esika moko ya kotiela lolendo bakoma biloko pamba baniatama na mokili oyo po bayeba ete mai basalaka epa bayindo elongo bani te awa na mbanza ngungu bakatelaki biso etumbu ya liwa awa na mbanza ngungu balingaki ete biso tozala na pasi yango esali mokama na minei ya mibu tokangisi mokama na minei nyonso ya mibu bapasi nyonso toyoki nsima ya mokama na minei ya mibu nyonso emata likolo ekende kokweila kuna na poto pasi nyonso biso toyokaka kuna na poto nyonso na bafulu kuna na poto na bosoto nyonso bintekwa bantsomboki la bangungi
mitema mabe nyonso salite nyonso ekele na potokasi epa bayindo lobiko bolingo moto na moto alinga mboka na ye bakoko boya kokota bana na bino bazonga na bamboka bakende batonga bamboka balingana bandima bino ete bozali makila na bozali makila otoza nango lelo bozali bilongi otoza nango lelo bozali otozali lelo bolata bana na bino na balolenge nyonso oyo elongo bani elingisa ete moyindo akoka kozwa nguya pe bokasi ya lobiko bokomona losambo epa ya bayindo bayoka na basangana efe nana ndimaki asimi koitatanga bandi etumba wana ako nani Ibrahim Traoré akoya ko rejoindre ye nana ndimaki nani a général Tchani pa akoya ko rejoindre bango lelo ozomona nini économie ya France comme une difficulté ya makasi tanga perdre les 3 pays wana na kati ya kolala kolamuka losambo nesongeza bazosala ke bayino basangana tata boso solisa bango mungu nezane mundele bokomona les 3 militaires wana à chaque fois na ba discours na bango baza ko exposer France mayele mabe ya ba américain mayele mabe ya ba occidentaux bozomona nzoka nesongeza bazomona déjà esika tozokende lobby bango bayebi donc biso toza lelo toza na 2025 yango bokomona bazala prophète nyonso azaka na confiance ya makamba lobaka ata bino na tango wana bo vivre nguna nuté mais ye a rejoindre bino te akotika temps po ebike na kati ya temps oza meilleur juge bo nous rejoindre moko walongo fumukima na 1921 amoni déjà politique ya 1960 ya Congo ingeta wana na 21 siko nesonganzila banda bazwa musala o même ba 1981 bazomona déjà bon bazomona déjà bamoni déjà 2025 et puis 2026 ba et puis 2030 bref année bolim sino kotamina 2011 nesonganzila batangisa ete robinet o ememaka bolamu pa ya mindele esi bakangi yango 2011 sikoyo est-ce que ça vraiment est-ce que nokotam bango ye wana te walongo fumukima okata na nesonganzila tango mosusu po nesonganzila pe balinga mi komila kisa te professeur ça clair ndeko na ngai tokotine la bino motangisi oyo ngai moko na kozala kati ya motangisi wa donc ça clair na kati ya prophétie yo kolukela ngozusu wapi ozomona bato tozosala nenko ozomona tokotine la bino motangisi na kati ya koloba ya walongo fumukima lobi ngai moko na kozala na kati ya motangisi wana elingo loba nini nesonyanzila bazosala continuité ya maye o ezalaki prévu et pas ya bayindo depuis 1921 mundele telema zaki conscient yango resisaki ko stopper yango ko kanga donc akangaki yango te ko réduire nanu yango donc réduire vitesse de solaki de mission to le candidat pero balobaki ke bakangeli mo mai batie mo mabele bakangi yango donc ba ralentir kaka vitesse na yango ona sima mikolo yango ngo nesiko yango nesonyanzila tango bazu ba telemi bokomona ta balobi ke robinet bamindele bakangi na 2011 talaka 2011 wana tozomona autant ke ko bombarder Libye bato bazobanga yango tato o achaka kwitio to nini bato bazoloba basili na mokili somo bongo kaka na 2011 ana bakangi Ben Laden babomi Ben Laden pa ba américain obi na biso o babla ke tato yo achaka babiloko makasi mais bokomona bango discours échangeaka te tuni bamindele bakangi pensa ko awesoka secret sa nini tolamuka so imaginez banda 2011 vous savez kaka tolamuka toye kokoma wana na 2011 wana tozo préparer élection nzoka nesonganzela bande côté ya biso ke to komi na processus ya bonsomi ya mboka Congo et pas mindele bokomona ke élection ya 2011 90% ya financement et élection ezala ya mboka Congo yango moko ezala ki bandelite bokomona tanto na 2018 ne likokisa likambo yango Congo eko sala élection na mbongo ya ye moko Congo président ya Congo akoti ezala ki teke okoti akuta moko akufa te ayoko kuta moko ayoko kuta muninga na bomoi bayambani balie bameli basepeli
nesonyanzela bane kotangisa biso bilembo ya wana ezolakisa ke bayindo bakomi na eleko na bango ya bonsomi fallait mbuma nango fallait ebanda na kati ya Congo wana na 2018 toye siko le 24 janvier 2019 au passation de pouvoir et salamaki après passation de pouvoir makambe salamaki na Congo ne boti mopepe ba Ibrahim ya Basimi Goïta na 2021 soki to bosanité nde après une année na 2022 ke boti mopepe ya Ibrahim Traoré na 2023 ke boti mopepe ya ba général Tsani le solo pe ya Mali apesaka chemise on est l'ipamboli mais on a déjà préparé Mali ça qui destiné ceux qui Congo posé acte à boyer et l'oko boyer faut qu'il ne manifester na Mali par rapport il y a lembo basala kana tangwana ozomona et ça ba biloko monsieur comme la rabiso passi acte posa kala obosana kutu pe même yango mais le loko ko tangayo et ça ba biloko mususu lelo so sepelana yango et ça ba acte posa kala obosana kutu ke lelo bénédiction so vivre lelo ça et loko mo ke po ba pambola kanga ozomona donc lelo biso to kamora te so de moni ne sonyanzila bazoloba makambo ezoke no kokokisama ngai no kotambi totie micro ne sonyanzila boy so to bosani te c'était le 13 avril 2020 mboka mobimba panique l'état linga confiné biso likamuna corona ba scientifique nous ba déclarer que ça maladie na ba pasteur basala ba losambo ba chef coutumier osomona basala ba mama na ba non to le babeli comme chef coutumier pour fumer ba tie ko na le 12 octobre awa tu vois to tse micro to tse fumu micro fumu lobinga ne sonyanzila na ba données spirituelles na sana yango alobi te ke ngai ne sonyanzila na la mungi na okanisa te na kusutia muzala pana na ngola ne sonyanzila na ba données spirituelles na sana yango batali singa ke corona awawa ezate no ndeko tumbu tala tisi na bato basalaki na kata plateau na tango bazolo ba ke corona awawa tant solo ba wana le 13 avril wana so bisa bato ke corona za pona ba mindele même kuna na poto ba sauter pe bato moni moyinde sauter ye te to so comment matemete wana so za likokisi siko po maka makamalo ba ke za solo to komela nde wana biso to na plateau ba duti bandi bato pena te fo mabeti libanda fo lokola balobaka eloko moko boye kolala na kolamuka ezala ba réalité ngo boye ko comprendre makambo ebele to na mois d'avril toye wato bakashi ne bozola tango fo moko so boko solo na mono na kashi na tuno tata nini boye ozomona te moko nze longola yango ozomona fo malobi lokola eza te boko vivre phénomène mo population ye moko on se débarrasser na eloko yo boko mona elembo liboso l'excès que corona eza te France ba bengi France azali premier azali parmi ba puissance économique Europe France azana kati parmi ba pays oyo nini ba soins médicaux et makasi ba Suisse ba France ba Allemagne bazana kati mais boko mona elembo liboso ngana yeko pesa fumuku sur raison avant mokili momato découvrir que corona a ezalaki te toujours na bena na France 24 balobi na France 1200 morts na journée moko to lani na top Congo na Congo 4 personnes nabi France 1200 na système sanitaire basala ngwa kitoko bongo bo pito ndenge na ndenge ndekola ngai biso awa la majorité bato baliaka basokola maboko so balibaki ne kolia nzoka malade ezaki ni so basokola maboko te bokozwa yango so nayoki na top Congo yo nayoki 4 personnes na France 1200 mbala mon la vie fou moza na raison awa elakisi penza eza te bolimi se dekolanga kolandela bomoni tango bozolo babongo biso toza sur place na Europe naza sur place naza na Belgique donc te nyo makambo esama te tolani fumu to bi eza bonde ndenge nini mais tozolo ba bien au moins na train ezaki nga na fandi mutu muso afandi kuna mutu muso afandi kuna mais tango botamboli bo 600 Belgique za mboka muke oya boyo 600 morts na Belgique na train boza séparé donc distance pena siko biso finana surtout na Transco dans moi sina mobile bozo bolimisi nekola ngai bolimisi na kasi kolala tiko biso siko somo elongwe sakala ngo tete to comme so vivre siko normal na bio pena fo basale na raison bakosala bako biso na sima mikolo toyo kaka boye
Maman Denise, Maman Denise, Maman Tozolia Kaka, une fois na journée, Maman Denise, Maman Talela Biso Likaboyo, Président Chilombo, Président Talela Biso Likambo, le ah, bata Corona, baso déclaré, baso une fois la journée, faut baser la raison, Corona est à la raté. Et nous retournons. Maman Denise. Ah, balandi mai oyo fumukusu balakaka yango balobi ete bakonzi Afrique botika ko confiner bayindo maladi oyo awa exacté bon balobi kezali etumbu bapesi mindele et puis na tango moko kotika ça qui mise en garde oh na c'est rapide on est un plateau spécial faut totaler ça monene ya longi di ezo pes mo tozo seka tango tozo bango mais ko seka ya pasi koseka ya pasi vraiment pour tota la grandeur ya moto na matière boy bazo pesa biso mais tozo koma na ba capacité te ya ko transmettre message pe ya ko ndimela bango égoïsme vraiment ya makazi ya likati na biso tata pero kwa kombe to bandi vraiment ko benda suka na 1 minute na maitolobeli mokolo mwa lelo ko la bongo milulu ya le 12 octobre nini bokoyi ko yebisa bandi ko bazo landa biso na 1 minute pour to koya le susu to ko ba mate wana le 12 octobre ezali vraiment monene makasi oyo ko permettre to ça 4 ou 5 émissions sur yango mais na 1 minute pour la conclusion na mokolo mwa lelo. Matondo mingi tosala conclusion na mateya nyonso to na ndambo ka tosimbi. Matondo mingi toliki ya matondo mingi ndambo ya bobengisi biso na kati ya manaka na plateau ya tofanda tosolola. Biso to kosenga epa ya bandeko mai tozoloba eza te pona kokumisa. Kasi ezali bosolo ya tata mokeli. O ezosenga na biso bayindo tozwa yango pe to korabongo tia yango na kati ya bomoi na biso po epesa biso bokasi po ete lobi biso peto longo na kati ya lisuma oyo tozana yango to pe na kati ya libabe oyo tozana yango pona kozanga koyoka motinda mi mpemba kalunga ezopesa pasi na mokila molimo na biso ezopesa pasi na bakoko na biso po ete to continuer pendant que mobiksi bazana biso bango mene sonte bazana biso sur terrain tozokoba kaka kolanda maye ya bapaya lolenge moko ya kibopaya oyo ezo servir biso na eloko moko te tosala makasi ya kopusa na pene ya bango mene sonyanzina ya kopusa na pene ya religion africaine vutuka vana pa movidila po permettre biso to wa boyebi pe connaissance po dakaka te pona biso to ya tamsu na dibosa télévision to bando beta masolo wana pondo talisa munene ya nisonyanzina bino pe botana possibilité bo pusa na kaka pene ya religion africaine boyebi oyo eza pona batu moko songolo pakalate mais eza pona bayindo banso na kata mukili pona matondo mingi tata pero noko tambi na 1 minute nini bokoloba la bandi poto lobi déjà mingi po boza pena mingi botika nango mais lokwa to ko aussi son émission mon côté dans 1 minute nini bokoloba po bandi ko banda biso bakora bon konso na bilo na kati ya prophétie balobaki sans enseignement o longi ya koya na yango bo s'attendre ne loko moko ya malamu te elikolo banyoso fu mukusu bakotalisa mokili bakotalisa biso bayindo pona bolamu na biso aussi longtemps to considérer yango te tozala ba victime ce qui a to beti lisolo ya corona mais et toucha ba économie na biso na niveau moko ya kosa et nyokola biso na ba niveau moko ya kosakana te nzoka ba maladi wana par après ba tunyoso ba yoko remarquer que ezalaka etikala nango pe kozala pe pa na biso pe na ba scientifique ba documentaire pe komi ko bima pe mikolo yo ke corona awa na Afrique awa wa e yaka na yango te nzoka na tango wana soki to yoka ka elle spirituelle o représentation nango lelo eza manifester na nzoko na nzoto ya enseignant o ba bengi na nzoto ya enseignant longi o ba bengi ne sonyanzila fumukusu so to yoka ka e ba gouvernement so balinga bazo ba disposition balinga ba épargner biso na babiloko ba makamba mindele na ba frappe na ba mindele bazo betama biso to ezalo kwa bakunda mutu yoke ne mikotsa na kati ya libulu mais bakunda bino elongoti boko nyoka me elongoti ozomona sans enseignement wana boko lelo bazobeta makabu ya bale tomoni te fona chitele wana tomoni mokonzi ya mboka bayambaki mais eza malamu ezolakisa ke mokonzi ya mboka ezolakisa ke ba service ya sécurité ya renseignement bancien ya 74 bancien nyonso te ya 74 oyo ne songenzila tongo midi pokwa batalisaka nyongo oyo mboka aza envers ba papa na biso wana nzoka tango bokokende eza na maloba te moto oyo alakisaki bino pona ba papa na biso bayebete ke mboka ezwaka coupe te po bazaka na baniongo na bango ne songenzila ndi mutu bayeko le révéler bango yango siko bokei botiki moto te plateau spécial foya matono mingi bandeko balandi ba pasteur ba pronostica pona léopard et l'autre côté
ba homme scientifique ba sala baloba nyonso mpona coronavirus résultat zéro. Donc limboli ete connaissance nyonso oyo tozwaki epai ya bapaya ekumbi eloko te soki tolandi te maloba ya longi toyeba ete Afrique tango nyonso tobanaka kolokota basoni se basoni yango moni balobake tant que nous allons méconnaître walongo fumukimbango l'Afrique ne s'en sortira pas. Tant que tokotosa te masakoli mateya ya longi toyeba ete tokoyeba te mozindo wa longo fumukimbango loka tokoyeba te mozindo wa longo fumukimbango Afrique ekokoba tango nyonso kozana pasi pe na misère tokoba bongo na kolanda bongo magazi tovana to solola awa tokosolola mayantina mpona kobongisa lobi na biso ya mabele ya Afrique tozongisi matondo mingi na bino bayeba so bolandaki biso mpona nini te na équipe technique ya Vom Télévision bazalaki mobiliser pour manso mako boko leka bongo malamu tomoni bongo tata Futila Mayunga bango to pesa bango to confiance oromona ndeti bazate basimba koto yo babenda koto po maso matambola malamu to bosante liso ya ngozulu tata kwako losako na bino esika bozali pona nite tata ntimba silovo ne pose boko batango no ko pesa Vom Télévision maboko maso matambola bongo malamu. Okay. Bana Congo kuna tango ya kufanga isika mokoto surura pona mboka na biso mboka na biso eumeli mingi na monyoko ligo mboka na biso eumeli mingi na makamwa mabe banyoko li biso na mboka na biso bazokoma biso baligi